Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci. Toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, c'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, Moto Atona Bonzambe, Bisso Soyinzambete, et ça passe Mingi, Charmi, fidèles téléspectateurs. Merci de sa confiance dans l'émission Abino Showtime aux autres, le monde entier m'appelle, et les autres à travers le monde entier. Merci beaucoup, na ba réaction Abino, merci beaucoup, dans le boss José Didi Dipumba, boss ya congofrance.com, merci beaucoup, na tout, vous avez branché, tout ça, la ramamboué, belé, Italie, Mboka Nabiso Congo Kombo Nangai Yannick Wenge moto o atona na Kibonzambe en tout cas biso so nzambe te marato. Comprenez vraiment cette émission vraiment la renaissance toujours ya mapona bino ba combattant ya monde entier to beta masole belé ya Mboka na biso Congo papa Peter Mukendi moko ya ba combattant ba fondateur ba combattant Dirban a autant ko beta lisusu tout ya ko rater semaine et les katé ça abeta tout abeta masolo ya Mboka to masolo ya le président Moïse Katumbi Chapo le tobetele masolo vraiment par rapport ya Marambo ndenge ezolega na Congo. Papa Peter, bonjour. Bonjour ndeko nanga Yannick. Bonjour bandeko bazali ko landa biso lelo na tongo parce que tozali na devoir ya kosala pona mboka na biso ngai so na lali na kanisa kaka Congo parce que na bambula na sali déjà na Afrique du Sud na mwa muke na tangi na mboka oyo na ndenge nazali komona makambo zali kokende na makambo ndenge zokende na mboka na biso nga nazomona lokola il faut kaka totelemaka tolamukaka tolamusa bato baza ya kolala pona RDC onga na lelaka démocratie na droit de l'homme oyo bato bazali kokufa lokola nyama bato bazo kokufa mutu moko te azali wana pona kolobela bango. C'est pour cela nga na kokate kozala kaka ya kolala nazaka à chaque fois ceux qui n'allent na kalisi Congo na lobby kete na kolala ka boité il faut na leka tokutana ndeko nanga Yannick poto meka kosolola po bandeko na biso o bazali kotala biso bayeba nini to memeli bango lisusu mokolo alelo. Merci beaucoup Papa Peter na pesi mbote la ozanga te opesa mbote na batala ka biso pe ba soutenir émission oyo maman Adèle Yombo maman walia kana bandundu walia kana bana babwakama na Fontenay Subwa na France na pesi yo mbote maman Adèle Yombo ensemble pour une nouvelle république na pesio mbote. Papa Peter tout tu komona ba combattant ya IDPS pe ba combattant ya batu ya Moïse Katumbi ba kene kokuta na président ya Afrique du Sud mais tout monde qui présence na yo a quitté absence wana ngeke kulakisa nini vous a quitté zagini. Merci mingi pona mutuna na yo présence ou bien absence nangai na mokolo oyo bandeko nangai ba kendaki na Tulo House kuna pona okuta na président oyo Afrique du Sud. Bon ngai déjà omoni biso tozali kosala makambo omoni jour na lalaka na sali les amis de Moïse Katumbi nazaki nga moko na batu oyo bamonaka na moite. À partir de cela on a comprendra que ngai naza mutu ona ozala kolanda mopepete. Après na comprendra que na ezaki na tina moko te na kende na Tulo House na yebi ke président Ramaphosa azali sous président ya SADC te. Ramaphosa mokolo bandeko bakendaki na Tulo House Ramaphosa azali déjà na Namibie ake kotika pouvoir en tant que président ya SADC ake kotika la président na biso oyo azali na Namibie oyo azali ko kamba na nini na SADC. Bon esengo ezali ebele pona bandeko nanga ba congolais oyo bazali na Namibie na monaki bakenda ko sala manifestation parce que ba comprendre déjà que bokonzi ezali sous en Afrique du Sud te bokonzi comme wapi et comme na Namibie c'était comme ça na kendaki kuna te parce que soko kendaki to kendaki kuna président yemoko azaki na Namibie après akenda ko tika bokonzi na ye en tant que président ya SADC akenda ko tika ngona na démissionner. Donc titre éco-démission c'est trop dire ezaka ya mandat soki mandat ici mutu mususu azui mandat na ekomaki déjà na suka. C'était comme ça que asalaki décision on a kolobake akina Namibie pour batikila nani président ya Namibie pouvoir. Merci beaucoup Papa Peter très bien répondu kasi na batunyo so ba tala yo na minicho yo boni sango ya ensemble boni sango ya président Moïse Katumbi Chapo. Non sincèrement nzambe azali ko sala musala na ye nzambe azali ko pesa biano ya bana Congo oyo bana Congo bazali kolela butu na moi son essence Moïse Katumbi na minto nde tozali ko loba boye asilisi ko tambola Afrique mobimba akutani na ba président nyoso
asolo na bango mutambola Afrique mo oui bon mandat d'amener wana bakanga été non mandat d'arrêt international wana ezaki loko kaka oyebi eza bato ya bakabili bayebi bango ke pouvoir na bango ezala lisusu te baza na impact moko te Katumbi atambolaki soki olandi interview na ye asalaki directement awa alobiki autaki kutukuta na baprésident mosusu abengi bango ya kolobaki naza na mboka na yo estce yo ozali na information ya mandat d'arrêt na nga te babandi koseka c'est-à-dire Katumbi atamboli partout ndenge tozali kosola na yo boye avocat na ye auti kotia akozongisa lettre pour que Katumbi azonga mboka bakoko na ye mais azala protéger parce que toyebi groupe ya bandi ba criminel oyo bazali kokamba mboka na biso donc baza babandi sérieusement soki babuzwi yo kaka boye bakokoboma yo c'était comme ça que son excellence Moïse Katumbi na bokasi ya Nzambe oyo azali kotala motema na ye batindi déjà lettre bientôt là son excellence Moïse Katumbi azali kozonga yango pe nazali ko passer message nanga epai bana Kisasa bana Kongo mobimba oyo ya bino Moïse Katumbi Chapwe azali koya oyo azali na vision pour na RDC oyo azali kokanisa bolamu pona bana mboka ezali kaka te kazali zolinga kolakisa bolamu na ye na bana mboka aujourd'hui asalaka ngo déjà tant azali gouverneur ya province ya Katanga wana batu ba gouverneur nyonso presque ya Congo bazali kokende na Katanga bakende yokola ndenge nini bakoki kosala lokola ndenge Katumbi azali kosala ta azali gouverneur wana nazali na kondima mingi ya kolobaki Katumbi doit changer ba biloko ebele na mboka na biso yango pe nazali kosenga ke Nzambe ya bolingo Nzambe ya mawa ameka ko batela ebisika nyonso azali abatela batu oyo bazali pembeni na ye apesa bango pe mitema malamu parce que Nzambe alobi ke maman na ngai na eloba mingi pona mama alobaki na bota bana na tikala ko bota mitema ya batu te parce que toko zala na yo boye na yebi eloko za na kati na yo te yango nazali ko senga ke Nzambe ya mawa Nzambe ya bolingo abatela son excellence Moïse Katumbi apesa ye sagesse na intelligence ndenge nini akokamba RDC na mikolo ezali koya. Merci beaucoup na minute ezoina entre Francis Kalombo na Vital Kamerhe na bité Francis Kalombo abimisa ba secret ba trace Vital Kamerhe était aller à la la peine à souka la bisoki ngolo abisoki ngando aza malade ndimela po bango tout bavanda na maji na habité réaction na ndani sincèrement oyebi tant honorable Francis Kalombo azaiki na kata majorité fraka Vital Kamerhe asali lokola abimi na nini na majorité honorable Francis Kalombo azaiki kosala déclaration na koloba ke Kamerhe aza mutu na biso bato azaiki kocha tembe alobi Kamerhe aza mutu na biso bang batu ya majorité ne batindi akota na opposition a déstabiliser opposition hier akotuona mais gouvernement ya politique na me futa ka ye pesa ka mbongo tant ba futa ka mbongo tant bozo kota na bango na réunion bolobi caméléon azui ba information akeko tika kinga kati tellement ezali musala oyo ba pesa ka ye yake ye azala wana pona ko déstabiliser nani ba déstabiliser nani opposition omoni même ata na 2011 na alobelaka makambo ya Kamerhe bato bazali kotianga tembe ya koloba keno nazali koloba Kamerhe eza soki nini soki nini te nazali koloba Kamerhe parce que nayebi réalité ya Kamerhe nazwa ba message ebele bato bazali kobenga balobi Kamerhe azali très mauvais il faut bozala ekenge na Kamerhe aza opposante Kamerhe il est quelqu'un oyo batindi na kati ya opposition pour ba déstabiliser makambo ya opposition boko banda bien ta bokomi ko kende na suka po bozwa conclusion ya malamu pour na peuple congolais nani Vital Kamerhe akoyaka na rubrique moko ya mabe ya ko déstabiliser yango wana nga na yesa ko yebisa même Félix Tshisekedi Martin Fayulu jusqu'aujourd'hui aboya Kamerhe albi soki Kamerhe nga na ko continuer na bino te bato bazali ko kasamba mosusu ke Martin Fayulu azali koloba wana ayebaki Kamerhe te azaki ya koyeba Kamerhe ayebi position ya Kamerhe azali nyama moko azali trop dangereux azali mutu moko akosala na ye boninga te mutu atrahiraki kutu Katumbi c'était Kamerhe ta bakutanaki Félix Tshisekedi Kamerhe na Moïse Katumbi oyo alobi nani pasi na yo ezali pasi na nga oyo alozongisi na Swahili mateso yako na mateso yangu oyo azongisi na Chiluba jikenga jeba jikenga jani ezali bango misato bayokanaki ta bakiti na Kisasa Kamerhe akei kobenga akei kokutana na ndeko na ye mutuchi ya Rwanda politique na mena kinga kati ya koyebisa ke
keba ndenge tozali koloba boye touti kokutana na Félix Tshisekedi tokutana kina nani na Moïse Katumbi déjà ndenge tozoloba boye alingi nani akoma apesa candidature na ye avant kutuana Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Katanga kamera ke na Katanga take na Katanga amuni ndenge bato bazali kosala misala kuna akei koyibisa e politique nambe ya koloba ke bientôt là ba kosala yo coup d'état et pas Katumbi donc kamere azali mutu oyo ko traciete kamera za opposante kamere azali koluka ndenge nini akobatela Amida kamera azali koluka ndenge nini Amida kitoko ya Amida ebeba lisusu te kamera azali koluka mbongo en tant que opposant kitoko na ebeba lisusu te donc azali mwasi moko bango bamona lokola za fleur moko boye oyo ekoka okate ozo comprendre siko il faut ko tchaka mai chaque jour ta ko tchaka mai wana donc il faut asokola kitoko siko po akoma kitoko wana azonga na nzoto oyo ya ye po ayo ki s'agit bien na motema mabe il faut que ndezombongo epa na ndeko na ye et politique nambe c'est comme ça au monique tato zoloba ke kamere azali opposante akoya ko bebisa makambo na dernière minute yango yo bandi ko monana to salaki kutu émission na yo dernière fois to lobaki la makambo kamere omoni lelo ba Francis Kalombo babimi na moni pe il paraît bato ayi de PSP bakutaki likambo wana ke c'était vrai kamere azali ko collaborer na bato majorité est-ce que toi tu es opposant hein na opposition za oyo ya biso ya ni Afrique du Sud opposant na mutu a majorité ya Congo ezali lokola mpuku na nyau mais ya Congo siko kuti ke mutu oyo kamere babengana ka ye na tsoka dolongwa na balongola ye na tazaki président ya Assemblée nationale mais atekala na ndako ya l'état or ke batu mosusu so babengani ye na kati ya ni ya majorité na ndako moko babengani ye gloire à Dieu ke Katumbi ta zayi gouverneur atikala kolala na ndako ya nini ya l'état te soki alalaki na ndako ya l'état mbele jour a disalaka démission na ye balinga babengana ye lokola mpuku mais gloire à Dieu atimbelaka déjà ke toza na monde ya moko ya batu moko toujours na bango il faut kozalaka na ekenge Katumbi atimbelaka bango ke non soki na ke olala na ndako ya gouverneur un jour bakoyibisanga ke na bimi boye baye kobimisanga na kati ata après 3 jours donc nazali ko senga bando na ya opposition ya ke opposition ba opposant na biso oyo bazali radical oyo bazali kobunda pona RDC oyo bazali kobunda pona bosolo pona mboka na biso ekende liboso nazali ko senga bino ke tokomi na temps oyo makambo ekomi grave ndeko na ngai Yannick po na to chango entre parenthèses message grave oyo na memaki lelo c'est que élection na 2018 oyo le 23 ekozala te comment ezali boye nanga si a comprendre que comme siko grave pour naye alo yebisa peuple congolais que élection no ekosala matin siko nini oyo bakoki kosala poke balekisa epa ya peuple congolais bayebisa bango ke toza na élection te oyebi toza na ba problème ya moyen de transport esengeli toza na 20 hélicoptères 10 avions wana batu ya majorité et politique nambe awa alobaki yango azali kocha munoko makasi akolobaki to boyi ingérence na mboka na biso moko ndeti kozwa contrôle ya makambo nyonso entre temps ya ibi mbongo ake kocha kuna na pane mapepes entre temps kanani nanga azali pion oyo bazali ko manipuler et pas bato ya majorité tamoko boye azana Kalev Mutombo oyo azali mokonzi ya ANR tamoko boye azali na chef na bango ya justice ya Lukuta tambo mwamba tambo mutamo boye bakie kokutana oyo maître na bango ya na kati ya satanique et politique nambe donc azalika kuna bazali ko bouger lokola pion ke salabo ce que bakutani ce qu'on a difficulté moko ya kolobake ezali impossible parce que lelo c'est déjà le premier il y a 9e mois nazo compter déjà ko tikali 2 mois est-ce que dans 2 mois oyo tikali oyo na sincérité nyonso même so balobi ke toke na ba machine wana est-ce que ba machine ba villageois oyo bazana kata village ba yebi ndenge nini ko manipuler na machine na landaki même na communauté internationale soki bazoko sabiso so bazoko sabiso te balobi kozali bato depuis babotama batikala komona même téléphone boyete mais ozoki ne présenter machine oyo azomona eloko moko extraordinaire na vie na ye yango tozali koloba boye na ye koyebisa peuple congolais totelema pona Congo tosala tout nyonso régime
oyo ya ba criminel et yé pour na ko déstabiliser RDC balongwa to que na transition soit na docteur Mukwege soit na cardinal Mosengo pour tout yeba ndengeni ba ma ponami et ko salema na mboka na biso. Merci beaucoup. Tout à coup moi Rimer moko yaki awa dans 3000 km na Kinshasa Elikapen yaki na basoda na e paraît-il la pesa qui Kabila a tiré 5 jours, quelques jours comme ça, a tiré à pouvoir pas. Apparemment, tout le monde a kangi ce qui est, bimsi batuna, bakangi bilo moi bon, on a vu tiens il est selon. C'est ma selon na toyoka kiango na eba kiango ki Kabila zali ko monter ba biloko moko boye. Ndenge to. Oui, eza montage ya Kabila. Ndenge to zali ko loba boye. Bazali kuluka ndenge nini bakoko betisa les Kassaïens ne les Katangais na kati ya province ya Katanga oyo bazali koloba ke ba Kassaïens bazali ko soutenir Moïse Katumbi ozo comprendre na tant wana des autres de Kobima balobi ke Katumbi nde asali ke makambo wana esale mabongo après to ça c'est élection te moyen ko ça c'est élection ezali te ko zali insécurité na kati ya province ya Katanga donc ba stratégie nyonso et politique kanambe azali koluka asala ezali ko continuer kaka mais nous les Congolais nous sommes déterminés que cette fois-ci année 2018 ezali année ya bana Congo ba sentir à l'aise parce que nous sommes fatigués na makambo ya kolobaki o balobaki basalaki donc na information o lingi o loba wana ya elik soki elik apendo wana ezali biloko ya bakuluna et politique kanambe ezali kuluna a créer biloko na ye pour emona na communauté internationale lokola ke non makambo oyo ezali balingi ba attaquer soki pe yango balingi ba attaquer est-ce que mutu ya ko attaquer mutu ako ko expliquer ko signaler mutu akoloba ke nazoya ko attaquer yo omibonga mutu azali ko attaquer mutu alingi yiba yo na kata ndako azo yibisa yo kende onanga ya nik na koya na ndako na yo butu na koya ko yiba yo biloko eza mensonge eza distraction le peuple congolais tous à la focaliser na makambo oyo ya élection boyeba ke totelema tous à déterminer pour la Congo cette année 2018 décembre ce qui élection ko salimate et politique kanambe na bangulu na yenyonso oyo bazali ko mela makila ba congolais ba ebanzela nini ba kokende parce que nous sommes fatigués na makambo ya kokosa kabiso. Merci beaucoup Papa Peter Bino ensemble tous les amis de Moïse Katumbi Chapwe bozo kanisa ndeni ndeto okende dit na décembre boye ne pas mwa élection mais tout des années kolongola Kabila pour tout soit pouvoir en place bozo kanisa ndeni pour renverser pouvoir wana bino bata Moïse Katumbi na bato ya ensemble. Ça seulement on a un ezali problème ya ensemble ou bien les amis de Moïse Katumbi ezali makambo ya le peuple congolais. Nous sommes du photo sangana pour na toyeba nini tozali kuluka. Ozo comprendre makambo ya Congo ezali kotala kaka ngaite makambo ya Congo ezali kotala mutu nyonso oyo abengami ke azali congolais. Ozo comprendre yango ngai nazali kosenga boye tozala na bosolo tant tozali kosala makambo tant tozo sala makambo kosala makambo te pona mabumu ya bana na biso ube tosala makambo kaka pona basi na biso na bato oyo bakolanda biso sima mais tosala ngo pona intérêt général ya le peuple congolais oyo bazali le peuple souverain yango tozali koloba boye tosangana na bosolo totika nani politique oyo yake tozali kobima lokola tu es opposant radical vers nani la majorité ou bien pouvoir ezali na kati ya oyo ezali kokamba biso na bakuluna mais na CCC ozali kosala makambo mosusu yango biso tozali koboya yango pe tozali kobelela congolais nyonso oyo azali koyoka biso tozala na bomoko tosangana na sincérité tolongola esprit ya kenga nazali tribu ya boye na lobaka ngo butu na moi eloko ezali kozongisa RDC sima ezali tant oizoya na makambo ya kolobake ozali ekoloboye ezali déjà kolakisa faiblesse na yo liboso ya makambo oyo ozali kosala un leader azaka na tribité leader azaka na batu na ete leader azali mutu oyo asangisaka batu ya côté nyonso parce que Congo ezali na 11 provinces mais kosenga kaka président oyo azala moko oyo akosangisa la ba province nyonso wana pour que amemango liboso ayeba nini akoki kosala. Merci beaucoup Papa Peter Mouke, nous comprenons vraiment émission la biso toujours tous à la raboué te pesa toujours ba information tout sur leur membre belé oyo Italie mboka na biso Congo tous à la Papa Peter ou auti musika na KwaZulu Natal aye awa
pour la reprise d'information souci ya koloba makambo ya mboka na ye ya kwato vanda bongo sans abeta lisolo ya mboka na ye to beta lisolo ya ba province monde ba province tilelo ba kufa ba fausse commune ezakaka bazo boma ba to kunda ba tu ba congolais bazo kufa kaka tilelo na habité papa na ba nyonso ba otala biso parce que émission la biso tala ma rappel na ouvrir trop na kota ba est wana etala ma to ba population ezakuna okolo ba ba tozali na 136 groupes ya ba rebelle na RDC. Na 136 groupes ya ba rebelle oyo mingi ezali ka na ba province na biso ya Nord Kivu na Sud Kivu wana. Muta créer yango nani e politique nambe pour que coltan ba oiba place ba moni ki paza minéré ba ibi bande kono wana babumi bango soko boyi ko kima ba ko buma yo ba kundio ba fausse commune à part oyo communauté internationale na bino azali kotanga kozala ba fausse commune mosusu oyo ke soki lo après régime ya Kabila to okuta ba fausse commune mosusu to yebate Kabila e politique nambe mona ya nani Marceline Mutuchi ya Rwanda oyo na bande kona biso parce que ko tchaka ka politique nambe ye moko nga na mona kango eza lokola ke tozali ko bosa na ke politique nambe azali ko travailler ye moko te et politique nambe azali ko travailler na bana mboka oyo bazali ko pesa ye ba équipe ke atelema parce que batu wona lokola ba boshab wana ba shadari wana ba king mulumba wana bazali tellement ebele soki bazali penza ke bazali na bo solo ya bo congolais na kati na bango bazali ko sala politique na bango pona ke ba salisa ba congolais balingaki batelemela Kabila ya koloba ke babengisi na parlement wana même ba député wana babengisi ke non nous sommes fatigués na makambo ezali koleka na mboka na biso toi en tant que président de la République il y a quand même un parlement mais quand on expliquer biso ni nezali koleka na est ya Congo est-ce que biso RDC tozangi basoda oyo to ko tia sécurité na RDC et na est ya Congo ou kuta ke gouverneur ya Nord Kivu gouverneur ya Sud Kivu place o bazali ko bonga bato bango bakimite bato bazali na kati ya mboka oyo ezali 078 85 86 281 078 85 86 281 kasi oyo bazali libanda to bandina plus 27 78 85 86 281 le numéro na ngai ya WhatsApp soki bozali na besoin kokuta na ngai bon na pesi mbote nano epa ya bino Yannick boyambi ngai na mboka oyo ya Johannesburg lisusu na tongo lelo na pesi bino mbote nzambe abatela bino na pesi mbote pa Didi Pumba oyo azali ko sala musala pe ezali komona na monde entier ezali kondima musala na bino nzambe abatela Didi Pumba abatela ye na ba courage na ye na pesi mbote na ngai pa ya basali ya nzambe na pesi Pasteur Albert Mputu mbote na pesi mbote epa ya Pasteur Paulin Mwewa mbote yangoyo na pesi mbote epa ya basali ya nzambe nyonso na bana nzambe nyonso na pesi mbote na ngai epa ya son excellence Moïse Katumbi na pesi mbote na ngai epa ya honorable Francis Kalombo na pesi mbote na ngai epa ya Rachidi Oscar na pesi mbote na ngai epa Sylvain Mukeba na pesi mbote na ngai epa ya grand frère na Marcel Kasongo na Dallas na mama Mado na pesi mbote na ngai epa ya bandeko na ngai nyonso oyo bazali kobunda na sincérité oyo bazali na besoin que année oyo 2018 makambo changer nzambe abatela bino nzambe abatela RDC nzambe asokola mboka na biso po tozonga bientôt la Afrique du Sud mbutu ekoti bakoma bomba batu tozana pusa tozonga na mboka na biso tokende kolia biloko ya malamu tokende ko vivre na mabele ya bakoko na biso mabele ya bakoko ya bapapa na biso. Merci beaucoup pour ça, Rosong Amabélé, Abakoko, cher ami fidèle téléspectateur de la www.congofrance.com. Merci beaucoup à tous vos accueils. Belé, vous avez l'émission Abisso, Showtime est représenté par Wabino Yannick Wenge, Moto Atona la Kibonzambe, tout sur le monde. Belé, Ambo, Abisso, merci beaucoup. Dans le boss José Didi Pumba, merci beaucoup. La fondation Adèle Yumbo, Maman Oya Lesaka, Bana Bitike, Bano Babuakama, Bano Bakiparabangote, chaque samedi na Fontenay Soubois, Yoana Palinkoya, Awana Fou d'ici, Kolesa, Bano Babuakama Pe, Afro d'ici, na Pesio Mbote, Maman Adèle Yumbo. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à Tonton Lycée. Merci beaucoup d'avoir tout vous avez branché. Émission Abisso. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.